Salut, bonsoir. Bonsoir, bande de cognos, bonsoir. Juste une petite vidéo. Je vais la pensée parce que je suis fatigué. Je suis bagage de belé. Voilà. Je juste la mise au point. Ma cambele qui est là. Les temps qu'on appelle ça bande de cognos sont beauté. Excusez-moi, Banda, Olivier et Bijou Djangui. Bonsoir à toi. Prophète Alain Diza, bonsoir à toi. Namona Kiotelo, Monsal Nzambe. Mon vieux Jaris Fimbo, bonsoir. Nakanseko Koya Oyete. Aimé Kassamata, bonsoir à toi. Alain Diza, si boa noite, boa tarde. Não sei se está aqui, já são que horas no Brasil. Boa tarde, boa noite. Kaka Chantal Mambobis, bonsoir. Magrabel Batalo, bonsoir. Bivanzo, la dame de fer, bonsoir à toi. Thomas Kissola, bonsoir. Sharon BM, la gracieuse, j'espère que tu as vu mon message concernant T-shirt Nayo, bonsoir. Germaine Toumini Waitou, bonsoir à toi Waitou. Ngimbi Mabiala, Mvulunzi, Mwana Kimpa Vita, bonsoir à toi. Voilà, Gédéon Dombasi Makai, bonsoir. Voilà, na lingina salle un peu mise au point, il y a journée à Lelo, une journée hyper chargée, parce que bande coming, basi possibilité à Koyate. Merci, Koulo Tonanga et prophète Alain Diza, merci beaucoup, Naebi, merci, pas de souci. Naebi Kozaraki na biso, te na bon souni, mais na molimo Tozaraki ensemble. Koulo Alain Diza, merci beaucoup. Nangna Salachi s'est mise au point, il y a journée à l'élo. Mon ami Sunanga comme un peu rouge. Parce que dans le bagage lacrymogène, surtout dans Soukawana, il y a trop. Tango Tobana Kobe, Tabata, Libaba, Auto de la salle. Donc, Mbila, c'était terrible. Voilà. Benena Lobake, Ezo Salangai et Sengote. Comme on a biso na biso le loba congolais, Tozo Bunda. Congolais Zobeta Congolais, Bijou Bolinda, bonsoir. Ça me fait trop mal comme on a. Ba maman n'engeni ba sondoli bana na banga mike ba kimi. Ça m'a fait trop mal. Ba tiki bana ya miki. Ba maman ba betami. Ba tata mikolo ba betami. Mituka ya ndenge na ndenge panzani je crois oya zaki na direct na nga monaki eza toujours na mire na nga. Donc, le bango victoire, mais quelque part, tout le monde peut victoire, ça fait trop mal. Franchement, dans le bango, sincèrement parlant, ça fait trop mal. Normalement, ma cambo, il fallait pas ezonga les sous n'amboka. Ma cambo, il fallait qu'il pèse à les sous. Moi, je pense que tant que tu as élection, c'est là que pour tout ma cambo, nyoso. To boaka yango to bandla kotonga mboka ya sika. Mais malheureusement événement oyoyo na ebisibino dernier événement ya boy salama ki Julian Mas Mkosi Atalo bonsoir événement oyo salami lelo ya dernière fois nango et salama na poto et salaki podcast lemba pomme vert bonsoir maman. Aromutombo, bonsoir. Événement où il est la dernière fois Salamaka na pote en 2017 na concert héritier. Différence dans les alliés qui na concert héritier bat babeta maraté. La concert héritier bat babeta maraté. Lelo je vis ba tata mi bimba, ba maman mi bimba, ba jeune fille. Bah, jeune garçon tabassé à la mort. Na omona bandeko oya ngai bazo beta bango na bandeko mususu oya nga.
Ça, franchement, nous, sincèrement parlant, jusqu'à il est là. Sincèrement parlant, Bosso Yanzambia Kimbango, ça m'a fait trop mal. Et dans le moment où je suis Rwanda, je suis frotté ma bouche, je suis là. Mais pour tout comment la situation au Bandeko, vous allez quand même capable de nous rappeler la Abino Makamboyo. Il faut tout le bango chaque fois. Oui, donc, biso bato oyo to côté mais la fati, nde to beti bato oyo babayaki na conférence, il y a fati bato bazo ki ba 100 €, ba 150 €. Bato wana nde babetami. Pourquoi bato wana babetami? Parce que je pense que bato wana na basu consciencité. Oui, na bipete que il y a les solutions. Na bipete que esalinga esengo te. Mais na lingi sina lo bake bande kona biso bazuna conscience te. Beaucoup remarqué au moins 95% bazala sima Félix bazala batu ya Kasai. Pour ne pas dire baluba. Parce que tout le Kasaïen bazala baluba te. Mais beaucoup ça n'a pété ceux qui sont dans la province oyoyo kanambe abomi ya nenge ya mukiete ezali de Kasai. Jonathan Wilfried de Loyemba. Ceux qui sont dans la province oyo tilelo bazo souffrir plus de 250 000. Ya bande konanga bazo telenga na place ya kola les ate Mbula, Malili, Mupepe, Moi, Mulunge, Ngungi, nyonso na nzoto na bango. Eza bande konanga ya Kasai ba uta ba refula na Angola. Makamba kamuna sampu ba bomi 6 000 personnes bakufa. Tout le monde na kati ya permanence ya IDPS. 5 personnes calcinées la lance-roquette. Na kameze belé toko oloba. Béale, ride la grâce. Na raisonné, il fallait zala, mona marambele kilelo, oh là là. Bolim Sanga m'appelle les okota, c'est pour cela, Bolim Sangai. Dia, l'idée qu'à la grâce, l'idée qu'à la pensée, na yo, lelo, c'était terrible. Et Sengo, oui, parce que, et puis Sengo parce que, Batoualba qui mingi, qui combat ici, Félix président, combat ici, musique ezongi, Fachi béton. Mais tant dans un monde à béton yango, baso côté na porte ya sima. Tant dans mon à Fachi béton, aïe à côté ka. Ah ouais, franchement, dodo, pomme vert. Tant na on a là encore. Ouais, tant na moni mutu abenga Fachi béton, baso luka neni ba côté c'est na salle. Tant na mona mutu abenga Fachi béton, au moins 40 mituka ya bambila. Muto azali président de la République et kosola na diaspora na bandeko na ye. Pourquoi 40 voitures à bambila? Pourquoi sécurité à nengwana na la police civile? Wana des esengo na ngapona webisa bato ke ceux qui disaient que combat ici ben oui, à côté de ce lokola mobile, moyibi 100 gyrophares. Et bango nyonso ba côté na ndenge ya sima. Ba o bazaki na malchance, au moins 20 ou 25 personnes. 20 à 25 personnes bazaki na malchance. Bango ne ba beta ba maman, ba papa, ba jeune fille, ba jeune garçon. Ba voiture o ba comprenait quitter. Ba voiture o ba comprenait quitter papi kaimbe. Ba voiture panzani boko tana mir na ngai bo mona ba direct. Comment ba jeep panzani. Non to lo ba ils allaient sengoté qui n'a se plaoué to gagner to beti ba congolais non. C'est pas ça. Mais na zane sengo parce que
peuple nangai ils eu conscience diaspora était éliminé banda côté en 2015 2016 2017 il y a qui a sous que événement ça milé ça en 2017. Je vous dis c'était terrible. Tolonga na tokomi na normalement et le que ça sur moi parce que les kamuke Gustave Mulomba ah vous voyez combat ici j'espère que vous aurez réponse. Baza coûte na chance il sous collègue parce que ça fait depuis des semaines dans d'autres pays ça rendez-vous na Pantin, vous vous souvenez? Topé sa Pantin, tokuta na Pantin. Juste 2 jours ma amboyo ko changer. Tant que ko yoka ba fuite que ba on va changer peu place ya salle et comme côté il y a la Villette mais tout qui na adresse précisité. Ba yoko sala ba fiche à lokuta ba pesi sala lokuta. Nzoka bango moko ba bengisaki bazaki na ba adresse mususu. C'est-à-dire ba sali ba fiche à lokuta na gauche nzoka ne na ba invitation ba kabune pa na bato ça les araki mususu et to se tromper to yo changer adresse to ke na porte ya Villette na porte de la Villette to bengisi bato mbula makasi ya kosakana te lelo me bato baza koya ba t-shirt obo mona o to zaki na au moins 1200 mais je vous dis tout na mutu nyonso akendaki il y a eu des gens au bamaki bazui yango te bitumba ezobima à partir de 12h tomemani na porte de la Villette pour te dire que non Fati bidon akoya place wana donc tomemani wana boye le kola to zapena ba service à ce renseignement o ba infiltrer ki na ngambo wana de ko adresse ya sika ya adresse ya vrai mais tant biso to zala ki wana j'ai la fraise tant biso to zala ki wana baza na pouvoir bazo ki manini bandoki mais oui baza na pouvoir mais bazo ki ma bazo kota na salle ya kobombama. GG Kiluto, bonsoir mon frère. Les temps biso to zala porte de la Villette tito comme on a Aubervilliers ça quand même moi distance na makolo bango déjà babande ya kokota mais to sali ba direct to tindi ba message et sali ke bakara bambila elanda biso tikuna to sali groupe moko mo ya Fabiano Fabriano goyanga noa sali mon frère malgré tout malgré divergence oh, bon ça fait trop mal mais salami lelo mais ça n'a pas mais bon on n'a pas le choix. Merci Kiloto mon frère, merci. Donc les tantes qui t'aka porte porte de la Villette tu te comme on a Aubervilliers si mon frère Nazar qui était dans mariage félicitations vaut mieux tard que jamais si. Donc na minute wana na ba vidéo tout ça là qui ba taliba ba continuer bomo na salle wana ba koti mais tango to komi to sali groupe moins il y a 3 km du jamais vu na combat makambo na bino lelo ba bengango to sali fil indien ya groupe ya donc bateau marche to sali au moins il y a 3 km ya bateau makamna loba vous avez vu des vidéos et tango to komi wana il fallait tout ça la stratégie tout ça la kana Olympia parce que bat basala ba Olympia wana beta te biso yoyo bat basala ba stratégie on se pona ko bloquer héritier biso yoyo bat ba ko sala pe que fali ya beta concert na été azo mekawana biso yoyo et moi je pense fali azo message na ye bande ko nanga tango to komi efengaki to panza population to pandi population mais je vous dis moyen à bloquer nos ces athées parce que to kutaki mbila moko incroyable
un président de la République. Bonsoir, monsieur Waiza. Tozali kolanda mate ya mboka na bwana nyonso. Ingeta, ingeta, ingeta. Merci, papa. Merci, Milor Ngolomba. Donc, Toyoko Kuta, basoda oyo tokuti milo tokuti wana, jamais vu. Mais moi, je me demande, Yosa président de la République, président de la République, Oyoko Kutana diaspora na yo. Vous croyez vraiment que si Félix n'était pas nommé par alias Kabila, Mbila Lingaka Tonda Ndengwana, Boussale Manga, Soda, merci. Merci pour ta présence encore. Vous pensez vraiment que si les Rwandais étaient tous partis, si les Congos étaient libérés, Nyoka Moïse, si réellement les Congos étaient libérés, la police est à la tête, contre à la fête, il y a des Congolais. Ceux qui sont rwandais, qui na Congo, je vous dis, il n'y a aucune salle où il y a des Congolais, Félix, et ça t'est. Même Stade de France, il y a la moukier. Et pourquoi les Congolais, les Aïrois, la diaspora résistante, et bimi les lots plus de 2000 personnes pour la côté les Melachi Lombo? C'est parce que le peuple, la diaspora a compris qu'il y a la continuité et non l'alternance. Nous avons voulu l'alternance et non la continuité du pouvoir. Ah, ça me fait trop mal. Je vis ma scène, j'ai failli pleurer. Je vous dis la vérité, j'ai failli pleurer parce que non, on a un couple, donc un couple plus mutumo qu'on a bana ya miki na kati ya jeep, mais bato baye bazo panzango, et je me demande bana na bazande ni lelo na minute bana na bande ni. Franchement, ça me fait trop mal. Mais nganga. Mais kaka fachi béton. Ba risque au bato bazui. Ba voiture et panzani. Bato ba betami, bato ba zoki. Est-ce que ba kozwa soin pas à Félix? Est-ce que Félix a occupé bango? Bozo kufa ya pamba bande konanga. Ça m'a fait trop mal. Tant makambo stili tozo bima. To bandi kolanda batu. Ba mama ba sundoli bana. Ba moni ninge ba kombata bazoya. Ba mama ba tiki bana ya mikie. Biso kaka ba oyo nde tozu susu bana wana. Biso kaka ba oyo. Parce que na kobeta mwana mukete ngana na bana. Moi j'ai mes enfants bana miki. Même si on a na bana te, pourquoi on beta bana miki? Qu'est-ce que nos enfants vont avoir? Si on a beti mwana na muke pona parce que maman na mema ki makamba Félix. Et lo koni na tina mutu ya mwana na tanga okola. Et lo koni na koti sina mutu ya mwana wana. Nous avons protégé les enfants. La dernière fois, j'étais à la salle de Félix Tshisekedi. La salle était pleine à craquer. Les gens étaient même debout. Oui, Ndekonangai. Ozana raison. Gladia Ingeta. Oui, la salle était pleine. Le président chaleureusement était accueilli. Oui, Ndekonangai. Mais ce qu'on faut mituna. Yomo kozano kota ki na portini. Zala na courage yebi sabato kota ki na porte nini obimeli na porte nini. Gladia monika ndongo komi wana bato ayoki yo koma pe okota ki na porte nini obimeli na porte o wapi. Ouais. Non, Milor ayebi sabiso basala ki plein bakoti na salle na air nini.
Bakote ki na salle na air nini, bakote le wapi, babimela e côté nini. Moi ça m'a fait trop mal ndeko nanga. Ça m'a fait trop mal que mon ba congolais bazo beta ba congolais. Ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal que mon ba congolais bazo panza ba mituka ya ba congolais. Ba congolais bazo beta ba maman ba tata. Oui, ça m'a fait trop mal. Mais quelque part na sepeli parce que Mandine Dorcas ouais ozongi maman pomme vert. Na sepeli parce que au moins ceux qui pensaient que bangonde bazali ba leader ya combat oyo lokola ba Kena Félix que combat ekufi ba mikosi. Ceux qui pensaient que France et Zakamaboko na bango, ils ont compris que la relève est assurée. Il y a une autre classe, il y a des combattants, il y a des résistants, il y a des bimi. Oh, il y a un voulous qui mbangwa télémissi. Nenge ba oba yaka liboso ba leka, nenge biso toko leka, nenge génération monsieur koya. Bonsoir Amandine Dorcas. Parce que combat oyo tango yaya kimpa vita bandaka yango. Tango fumuki mbangwa bandaka yango. Ceux qui se disent de l'oba grand combattant bazalakati. Après il a dit ça, mais j'attends qu'il agisse facilement les paroles. On verra 2023. Oh. Donc, Bande Konanga, ceux qui pensaient que le coup la Félix Fachi Bidon a eu pouvoir combat ici, n'a si beauté yami, mtoto maniema, beauté yami. Oui, grand frère, c'était mal organisé. On est rentré en retard. Vous êtes rentré en retard où? Bokoteli wapi? Na porte ya sima. Bokoti le corps basaki ya loso. Ezala kanango po ata muna munoko min pe soit kalole mouton ki kaka mai iningala kapamba te. Papa, foti ya nani? Milo ngolomba, foti ya nani? Tout le monde est remplacé par Moutoto Maniema. Milor, faut-il n'a sauter. Nous, on est là pour nous défendre ma belle. Bango balobi Fati Béton. Ma vie que Lukako. Bonsoir. Bango balobi Fati Béton. Yvonne Kitumba, bonsoir. Fati, où y'a ça que protéger ba Rwandais. Ba côté la nenga tunnel. Fati, où y'a bengi kanam et partenaire de la paix. Les lots ceux qui ba betami bongo. Ceux qui banent na biso amike bakuma qui abandonné, ceux qui ba mis toke pandani lelo, c'est pas de notre faute. Profite de Montréal. Et na lingi na profiter na bisa bande koke. Et venez salami lelo ça pour na elaksaba. Oh, ils ont pensé que bangonde ba simbi combat na poto. Ceux qui disaient que combat ici pour Félix a commis mon conduit. Je pense que vous avez réussi, vous avez eu une très bonne réponse. Franchement, ça m'a fait trop mal, mais quelque part, il s'aligne bien. Et en plus, Félix n'a fait même pas 40 minutes dans la salle. On est rentré par la porte principale comme tout le monde. Arrête, papa. Arrête. Arrête, arrête, arrête. Porte principale au côté wapi. Arrête, arrête. Tika mambozo ba. Ah, yone ba yepse qu'est-ce que beaucoup de la porte principale. Mandé ni doka sabi boye. Ba pesi bango ba 100 € pour na baya ko yamba chilombo. Bazoba. Mais oui. Fati Bidon, yo président de la République, Bokabol Bambongo pour nanini. Yo mutu ba vota ki yo na peuple. Pourquoi so kabola mbongo pour na batbaya pa na yo? Nous sommes rentrés par la porte principale. Il faut arrêter, papa. Porte principale oyo wapi. Porte principale sika ba beti batu. Ba mituke panzani.
Batu bazoki, il faut arrêter, papa. Il faut arrêter. Très très bien que la kaima wate. Ah oui, vitamine ici. Très très bien que la kaima wate bande konanga. Alors, ceux qui disaient que combat ici, boye bisanga ini lelo. Na Robert Kambuya, il y a drapeau, ouais. Je vais en parler. Hein. Je vais en parler, drapeau Oyo. Ça. Je vais en parler. Bande Konanga. Boyebi Sanga Bino Bande Kolbake combat ici pour Félix a commis président. Lelo Mokola Lelo. Est-ce que vous avez le courage à Kolobango les sous? Yo là, dans la vidéo, avec nos musiques et zongi. Combat ici pour Félix a commis président. Lelo Makambo et Salami Lelo na Paris. Est-ce que tu peux avoir encore le courage? Yakolo Baba bêtise wana. Parce que vous étiez, vous avez une carte qui était beau tout, hein? Bino bo kondanaki, ulobi bokechu, atinwa beta mamana muluba. Apporter qui plainte. Tozo zela moi 40 plaintes na bino, hein? Vous portez plainte? Il y a un camion, il y a une voiture, il y a panzani. Vous portez plainte? Il y a maman, babetami, il y a tata, il y a jeune, babetami. Vous portez plainte? Vous portez plainte? Bota la Sima, Bozonga Bato. Nous, on n'est pas contre Félix. Mais on est contre la gestion de Félix. On est contre la procédure Félix Azome Melamboka. C'est moi, je l'ai toujours dit, na mungongo nanga ele kakate comme on André Kimbuta sénateur. Moi, ça ne passe pas. Moi, ça ne passe pas comme on a mouzi tout peut na fayulu opposant. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas comme on a katumbi oya pesikana mbongo le la comme opposant. Ça ne passe pas. Pour Jean-Pierre Bemba, ça peut passer un peu. Parce qu'il y a quand même un nyoko comme il peut pour ma campagne. On dit que nyoko les 10 ans. Bala qui ça va vidéo à conférence. Ba vidéo sur mon ana monsieur Zali ba qui veut vidéo sur ya car ba c'est le montage. Il y a Belgique, il y a Nine Basangi si ba vidéo au bon mon wana. Profit de Montréal, quel que soit bato mon wana, bolim sangana tanga, mutet panye mabiwe. Tofingi mutute. Bisso, nous allons lutter jusqu'à la libération d'Isaïr. Mon frère, cette histoire, ils ont tout sangai moyen na ali tozo kende na terrorisme et kosalima na mboka wana pour ba occident, j'espère que c'est ça. Bolimbi sana tangaka, opa. Pour ba occidentaux, ba se pela comme ça, tokufa mbala moko. Mais de konanga muto tonorebi bisa yo. Tout ça n'apporte la libération à Congo. Nzambe ya kimbanga otika bisote. Tout ça n'apporte la libération à Congo. Voilà. Donc je disais, avant de makambo il y a drapeau oyo hein. Nazo tuna. Bino ba o ba ne kolobake. Bino lokola bolongo na boke na ngamba Félix Komba isili. Bino ba ne kolobake na France ezalaka nde bino sa bino Komba ekozalati. Bino bande kolobake lokola Félix a commis président musique ezongi na poto. Est-ce que na butu ya lelo na oyo 23h vous avez le courage à répéter maloba wana? Est-ce que vous avez le courage? Dites-moi un peu. Qu'il en a clé, bonsoir. Combat ici tant que nos martyrs n'abisso justice c'est ça limité. Maman nangai makambo salami lelo na Paris. Nanga moko webi ke naib sabino to memaki
1000 polo ya boye 1000 na 20 drapeau ya pamba e biso na makanisi na biso ekotikala nango oh tokabola bato ape tikala nango tobombe mosusu mpona marche ya otoke na ambassade ya Rwanda biso kanti ya ndenge wana mais surprise tozwi lelo bilamba ekoki te bato bazangeli bitumba oyo azwa oyo botola boye bitumba kosakana te. C'est par là j'ai vu que peuple na ngai asosoli oyo esalami lelo bandeko na nga na mona yango ya suka na 2017 na concert héritier na lobela likambo ya drapeau oyo bandeko na kolobela na côté négatif na rappeler bandeko pour un drapeau oyo personne ignore souffrance tozalaka nango na ntango ya drapeau oyo bosi yanga na loba bongo oyokanga na bana suka toyebiki na ntango ya drapeau oyo nzala ezalaki oui toyebiki na ntango ya drapeau oyo corruption ezalaki oui drapeau ezorapele biso période moko boye dictature oui bato bandeki kokufa oui mais bandeko baotuna ngai Kadi déjà que bonsoir. Trésor Bola Wenzi, bonsoir. Joseph Nzabi, merci Yaya, merci beaucoup, merci. Ride Kalaga, ça veut jamais musique et Kozonga, ce qui justice et salamité, jamais. Mwanansuka Tatan Nzambe, bonsoir. Mikole Bele, Boulim Sangana Tanga quand même. Mwanansuka Tatan Nzambe, quelle honte, ah ouais. Deborah Mpenzabe, Chilombo, Tokobo Maye. Namabe asali peuple congolais. Ah ouais. André Payo. Boano Timao. Mwana Souka Bibe Waiza Mokonzi. Les vrais Zaïrois, les vrais Mvoulouzi. Ingeta, merci. Merci beaucoup. Bande Konangai. Mutakolo Bananga. Comment expliquer Bino Lelo. Bokome Kozongi Sabisu Natanga Zaï. Lobi Kaka. Oui, Bagmesanami. Lelo Bobosani Nyoso. Pourquoi bino ba congolais bozaka mémoire mokuse lelo aromboye bonsoir lelo mobuta komi mutu malamu lelo bobosani nyonso ndeko nanga tikana rappeler yo na tanga mobutu bato ande kokufa lisolo ba ibu mais oyo salama lelo na Congo na Zaïre wana etikala kosalama te lelo bakomi koboma bato na ndenge moko iya kosakana te na ntango mobutu yo kaka ba Django ba criminel bana koboma pasteur Jean-Paul Mulumba bonsoir moto na Nzambe na ntango mobutu yo kaka ba criminel bakulu kangala kimpela alias Django bana mobutu bayebi yango Bamolona alias Karajas bakombo na otanga biso bana mobutu bana Zaïre makambo wana ezalaka mais jamais totika koyoka lisasi ezobeta na Congo ebanda kobeta te à part na pillage tango ebandaki olala mtota banyama be félicitations na bandeko nyonso bapolisi bilamba na bango pour montrer na monde que toza na contre-pouvoir oyo poka nambe abomi bandeko na biso mingi génocide ya Rwanda ezalaki combien de morts oh là là ça fait trop mal maloboyo et nous tokufi combien Chulombo sera traduit à la justice pour sa trahison. Pasteur Jean-Paul Mulumba Moutona Nzambe bonsoir papa. Voilà bandeko na ngai maloba ezo sala pasi mais na kozonga na biloko wana parce que
Na tanga Mobutu tutikale koyoka jamais ba kuluna. Lelo y a des kuluna partout bande konanga. Na tanga Mobutu miyiki corruption salaki mais tutikale ki jamais koyoka makambo zo mona. Pour votre information, matata pona lobaki yango. Mobutu akufa na compte na ye ce qui na 5 millions de dollars. Kabili sa mtalobaki yango wa. Moutako Sabinote, tout ce qu'on voyait à Mobutu, 5 millions. Mais t'as l'influence pour ça, vous savez pourquoi? Ma matière première, où ils ont l'élo, où ils ont salama l'élo, tant que Mobutu est là, qui est vite au moins en boca, bonsoir. Et ça là qui n'a pas ma belle, mais maintenant c'est là, l'école temps, les nini. Et ça là qui était parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'internet, on n'avait pas les smartphones, les téléphones Android, on n'avait pas des iPads. Les lots, pour tout ça là, direct, tout ça là, il faut pas bon battre na katia, mboka nangana yo. Mono kaka, monopole, voilà. Ce qui fait que bateau, oh, bah, ça n'a 18 ans, bah, zuba, mon koleka. À l'époque, Iranium et Zalaki, mais Bazaki n'a moussala n'a ngote ndeti lelo. Ceux qui le Corée du Nord, à comment qu'on a américain, c'est parce que Kanam a pêché une bonne quantité d'uranium. Et ce qui fait que Kanam a commis milliardaire, multimilliardaire. Kanam a commis multimilliardaire. Mbongo Kanam bazanango, même Kadhafi a koufa kaya na niveau mbongo nate. Je vous dis Kadhafi. Je vous dis Kadhafi. Papa Eric Ingala, merci. Je vous dis Kadhafi. Donc, tant que ça drapeau oyo, ils ont rappelé biso unité nationale. Tatabo moko, Ekolobo moko, Mokonzibo moko. Drapeau ils ont rappelé biso unité nationale. A Longoli Mukongo, a Memi na Est, a commissaire gouverneur. A Longoli Muluba na Kasai, a Memi na Matadi, a commissaire député, ceux qui nani, directeur. A Longoli Mutune Équateur, a Memi na Bandundu, a commissaire directeur. Donc, Muluba comme Kobala Mukongo facilement, Mungala comme Kobala Mutabandundu facilement. Batoto ya Katanga bakomi kobala bande konangai ya ba Congo facilement. C'est Mobutu. Yango Mobutu alobaki soko moni mutu un chef na cabinet na ye azana 3 personnes bazana province na ye we ba tribaliste. Ces drapeaux nous rappellent l'unité nationale. Ces drapeaux que vous voyez, ces drapeaux, ils ont rappelé biso respect aux Zalaki Nango. Je pense que Bakoulout Bande Basé Belé ou Baola Nanga Bazaki peut-être n'attend Zaïre. Okoye Bisanga n'attend Mbout Boyoka qui place Nin Bazo Beta Bazaïroa. N'attend Mbout Okoye Bisanga y pays Nini Oyeboma Kata Zaïroa Moko. N'attend Mbout Bokoye Bisanga y pays Nini. Ils ont bête, ils ont refoulé Bazaïroa. Okoye Bisanga. Natango ya drapeau oyo Bokoye Bisanga. Moutou ni na ya na passeport Zaïroa na aéroport ba compliqué. Je dis bien Zaïroa. Et non koye psebno comme moko ya msuka batebele ba lo bangote. Boni Bisanga na za elongi pe fatigué na zuba lacrymogène. Depuis na maki 8 à kozonga nanga kala mingita. Vous savez pourquoi Toponi tozonga les drapeaux? Ndeko boye Bisanga yi. Dernière carte d'identité yoza nango en tant que wabengo congolais yo. Ezani. Dernière carte d'identité na yo. Ezanengnin. Pour moi le baké non, je suis congolais, je suis congolais. Carte d'identité à Souka Bouzoua, Ezanengnin.
yango. Donc to récupérer l'identité na biso. Depuis que ba Rwandais ba na mboka na 2000 et na 1997 ou 97 til lelo 23 ans ou 22 ans na loba totikali jamais kozala na carte d'identité. Et le binango bayanga noir ozo finga ba combattant ba sans papier e boye bo sale lo côté. Mais bino moko to boza na mboka na bino moko boza ba sans papier. Bino moko boza na mboka na bino mais ba sans papier. Bon ba o baza libanda na mboka papa ya so baza ba papier. Où est le problème? Yo za na mboka na yo mosanga papier. Mozo finga ba baza na mboka papa ya ki baza na ba papier te. C'est un truc de fou. Donc ces drapeaux ont rappelé biso identité na biso. Tobe nga ngoma ya pondu. La dernière carte d'identité. Mais puis nous bozo télé na biso ki tozo sa le drapeau ya Zaïre. Et bon on a passé pour on a bino les armoiries boza na ngozani. Ya nani? Tambo tsa tête ya léopard na lichette sur nani ni sangani boni mandala la. Eza ya nani? Tambolo ba paix, justice, travail. Eza nani? Oui, bisabiso eza nani? Bobo yi drapeau oyo, pweze ya Mobutu, mais bo sele biloko nyonso Mobutu atika. Mobutu nga ya bino. Bo pesa so carte d'identité, tondi ma bino. Bo sala passeport na bino bolongo la ba les armoiries. Oh, il y a Mobutu. Bolong la devise à Mobutu, vous avez devise na bino. Parce que bino Mobutu m'a Mobutu. Déborah Pédalbe est triste pendant que le peuple congolais a continué à vivre dans la misère, malheureusement. Miguel Ngimbi, moi na Mutando, oh là là, bonsoir. Papa Kingala bébé, mon cher, plaisir, il y a trop. Pipi Dongo, merci, merci beaucoup, merci Mvuluzi. Merci Kimbanga Zalokumu. Bino moza kubo ya drapeau ya Zaïre. Mais vous savez la devise ya Zaïre. Paix, justice, travail. Bobo yi drapeau ya Zaïre. Mais vous savez les armoiries ya Zaïre. Tête ya léopard. Bobo yi drapeau ya Zaïre. Mais vous équipe nabino, équipe nationale, il y a judo, il y a basket, il y a foot, il y a tennis, il y a handball, il y a volley. Vous avez un léopard. Maintenant, vous avez un léopard. Vous faites allusion à qui? Tant que vous avez un léopard, les léopards, vous avez allusion à Nani. N'est-ce pas Mobutu? N'est-ce pas Mobutu que vous faites allusion? Wale ko mba faux fuyant. Et toza conseille le drapeau oyo pour na koloba ke to boyi drapeau ya ba okipa na mboka na biso. Drapeau eza kuna na Congo na avant 2006, ezalaki même drapeau mais il y a bleu ya makasi. Na cause bleu ngo wapi? Voilà. Ezaki non pas ça, pas ça. Ah, c'est pas ça, à peu près non, pas ça. Et il y a un bleu moko na lukango Yamakasi. Alors, d'un coup comme ça, vas-y, même drapeau, mais vas-y, ma couleur, même couleur, mais va changer en gros. Bleu Yamakasi comme bleu ya pète. Rouge Yamakasi comme rouge ya pète. Oui, puis pourquoi bakosala iloko ya ndengwana? Pourquoi beaucoup de même drapeau? Pourquoi vous gardez dessin à drapeau? Vous gardez la même couleur? Ils ont qui bleu toujours bleu, mais vous changez la forme. Bleu à ma casse comme bleu à péter. Rouge à ma casse comme rouge à péter. Pourquoi? Ndeko kolekate biso ya to bana mvuluzi sito la muka. Sito la muka.
balingaki batie eloko na mpona korepresente occupation bandeko makambo ebele ezali ya koloba nalinga juste napesa bino bocomprendre pourquoi tozalaki na makambo nyonso wana ekomona na mboka ya ngai na yo une semi-lettrée, excusez-moi le terme, une bourrique, excusez-moi le terme, un sujet rwandais, alias Jeannette Kanambe, Jeannette Kabila, baketiaye na commission ya défense na ya sécurité ya mboka. Bande kunaza na direct bozo mona bien mais bozo benga s'il vous plaît, nazo sisa kalate. Bakezwa un sujet rwandais, batiye na commission ya sécurité na défense ya mboka. Boye bango que président de la République ne peut jamais engager guerre sans qu'il a consulté un parlement. Ne peut jamais engager offensivement guerre na mboka mususu sans qu'il a consulté parlement. Et na kata parlement il y a moins 10 commissions. Il y a une commission où ils allaient charger ma cambi sécurité na défense. Et cette commission, Moutado dirigeant alias Jeannette Kabila. Et cette commission, ils ont le pouvoir d'auditionner le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Et la même commission, ils ont le pouvoir, ils ont accès à un dossier confidentiel, l'Union sur l'État de défense et de sécurité en Boka. Je dis bien, tous les dossiers confidentiels, tous les dossiers sensibles à Mboka, il faut les Mboka Jeannette Kanambe. Dossiers non sont confidentiels, il faut les Mboka Jeannette. Bah secret non sont information non sont, il y a pas camp militaire, information non sont na champ ya bitumba, il faut les Mboka Jeannette. Bomoni esika Félix ateki mboka. Bomoni pourquoi lelo batu ba betami. Bomoni pourquoi tu pandi ba voiture. Bomoni pourquoi bana mikie ba komi abandonner lelo na Paris ba abandonner bana ba maman ba kimi ba tiki bana. Bato benga ba maître ba betami neti bana mikie. Bato monaka o churamboma o enteli boya o boye ata moko tabimisi solo na ye moko te milongo lomba be boye Kanambe Hippolyte Kabila ayaki na babote ba politiciens zaïrois congolais balakisi ye makambo nyonso tia komi na valeur. Puis, mieux bas politicien congolais. Ah, c'est trop mal. Omar Kabantou. Bonsoir. Mireille Nki, bonsoir. Bonsoir, Mireille. Mireille Kawanda, bonsoir. Nazana t-shirt na yo Mireille. Yebisa nga sona otine la ondeni. Yoko musika na Autriche. Pesa papa na bébé na bisombote. Losako. Omar Kabantou, bokomi maboma. Boya na kinto zoze la bino. Omar Kabantu, tu es na kinto ya rosala nini? Olingo sila so poison gozi pa ya ba Rwandais. Olingi to ya kuna bon empoisonné biso. To ke no sala nini kuna? Charles de Gaulle tanga libéra ki France, azalaka na kata France. Ruth na Bible tanga libéra ba na Israël, azali na kata Israël. Pourquoi bolinga kaka to ya ko sala komba na Congo? Pona botila biso ba poison. Bandoki. Et nana yebisi bino ke komba ya Congo ezalaka komba ya Zaire ezalaka kuna na Congo. Nana yebisi bino. Et en plus bande konanga. Kala tant to sala ba marche. Médias, les médias internationaux banda koyate hein. Et personne n'en parlait. Les comment dans la Belgique RTBF et les lots qui na Paris TV5 monde yé. Et en plus batali baboyo kanga comme na loba
biso tozalaki na autorisation ya marché te, ça c'est un. Tozalaki pe na autorisation te koma tina sale wana, ça c'est deux. Mais bato bamemi biso na marche bango moko mindele basoda na olo bango, parce que biso tozalaki na autorisation osukaka na porte la Villette. Mais tant toyoki ke boza kuna tolobi tokende tosolo na mbila mbila ye moko ayebisi biso bokende malema botia mobulu te, bozwa badrapo bobomba soki bokomi kuna bobimisi. Vous savez pourquoi j'ai dit ça na Miss Makambo? C'est pour na kolakisa bino ke mundela alingi Félix te. Nous on n'avait pas droit à ça la marche lelo. Tout ça quand on a droit à sitting dans la Villette. Toye wana to gangi ti to baluki to zongi. Mais mundela memi biso. Mundela memi biso. Ndenge moko salamaki na Belgique. Mundela biso. Bovanda calme. Boutsa makelele te. Toko poussa bino pembeni comme ça tant bo finga ya yoka. La police nous a dit ça. Toko poussa bino pembeni entrer. Tant bana ko ganga bozo finga bo papa yoka bino. Tant to yoki ngana to tina se biso wana. Mbila poussa biso. Lelo ndenge moko to tamboli 4 km. To tamboli 4 km. Mbila accompagné biso na pete. Tant to komi kunande na yemo mbila regretter pourquoi me maki biso. Mbila regretter pourquoi me maki biso. Et erreur na bango ne bandele bazaleka 4 baika 3 camions ya mbila. Ba CRX ya bato ba camion bango minene ba France ba yebiango. Tango to bandi ko panza ba camion. Tango to bandi ko bloquer ba rond-point. Tango to bandi ko peta bato. Il a fallu encore une trentaine de ba camion ya. Nana mona makamba boyete na combat. Merci à Laura Sokoko. Merci à Laura Sokoko. Esther Lagrace, Maman Ngeli. Merci à Laura Sokoko, la Mobangue. Nanu na mona makambe salami lelo te batu ba beta mindeti na film. Onga chura mboma. Songa maître boy. Mututa bimise longi. Bango nyonso akoti na porte sima. Ye moko Félix akoti na tunnel na sima. Abimel na sima. Esther Lagrace. Omoni batu ya Félix na kati ya salle. D'abord va profiter le temps surtout zalaki na porte de la Villette. Parce que na auto le bangawa basalaki ba fiche moko ya lokuta, ba pesa adresse à lokuta, biso toke to se pencher na nzoka ba adresse ba tindela ki bato ba texto, bato bazoi ba 100 €, ba pesa ba 100 € tina ba ambassade, bango bazaki na adresse mususu. Et bato bazalaki na kati kuna bango nde bateki bango. Nde ba bengi biso, ba ebisi biso eza kuna te ska bozali. Tout ça place boye ba pesi biso adresse. Et bango les tantôt longa kuna eza quand même musika 4-5 km na makolo na mondo tozalaki. Il fallait calmer, contrôler parce que nous sommes les organisateurs, il fallait tous na contrôle, il y a masse, bien que c'était difficile à moi moyen de contrôler masse zalaki, mais en tant que parmi les organisateurs il fallait que nous allions na sima tous allions tout encadrer parce qu'il va organiser marche oyo ils allaient peuple mokonzi et alliés balé na biso ils allaient battu ya RDC, c'est-à-dire la renaissance du Congo, il y a Mvuluzi
Zorobilel na vie na ngai dino mena nam ndeko na ngai dadi bayola na bandeko mosusu bango nde balie na biso to biso balie na bango to organiser oyo yomoni ke diaspora résistante ezonga ndenge ezalaka kala. Donc bato wana tant to comprendre ngale tant to longwaka to kende kuna babandi ko bakotaki déjà bao bazaki na malchance une dizaine ou vingtaine nde heureusement to malheureusement bazui lumbe mwete oazo tsala tembe akota na nini nga bamona ba direct ba jipe panzani ba mama bakimi batiki bana bazo telenga na biso kaka oyo to récupérer soso bana wana kaka biso to récupérer bana to pesa maboko mbila biso moko parce que tu ne peux pas supporter qu'on résister na bato bazalaki wana telelo bako sabinote ingeta bana Kimbangu bana Kimpa Vita bana Lumumba bana Yazai ya Mobutu Sese Seko Longoni ya na bino banson to ko annoncer bino rendez-vous na ambassade ya Belgique ya Rwanda na Belgique na Bruxelles to ke na ambassade ya Rwanda ko après ambassade ya Rwanda to ke ne ko sala vidéo na Bercy na le bien to ko sala vidéo na Bercy on a déjà ko banda ko benda PD wana matoi. J'espère que l'équipe est là. Bao balobaki ke combat ici li pour Facha comme président. Bao balobaki ke musique ezong pour Facha comme président. Bazui et yano na bango. Donc to kende kuna na Bercy ko sala vidéo mobilisation contre Fali. Mobilisation contre Fali. Mais to signaler bino biso pe to somba billet biso pe to somba billet biso pe to na besoin de pelati ngapela na besoin ke yemba bafana na ngana kata Bercy na pe na kota Bercy te bangvuluzi bana Kimbangu bango bana besoin bakota bakibina bafana to kota Bercy biso nyonso ya musique tokota tokobina na ndenge ba combattant tokosepela na ndenge ya ba combattant tokosepela na ndenge ya résistance ingeta nasir na lobaki na kokoloba oyo aza na motu na lobi Chilo Jova. Je suis désolé Chilo Jova. Ba Congolais ba betami, ba Congolais ba zoki, ba Congolais ba mitukanyo se panzani, je suis désolé mais makambu ya mboka maweza kate. Papa Eric Nganabi Boye mon cher, yoka bien. C'est des points que j'ai soulignés. C'est quoi ces deux points? Ouazan likamba kuluba à commun to partager. Débat en peu les inconscients depuis 22 ans sans identité dit jamais vu. Maman yoko toujours comprendre nango. 22 ans bazanga ba papier. Bazanga mi kandate 22 ans na mboka na bango moko. Mezo finga ba combattant ba sans papier. Oh. C'est quoi ça? Biso toza mboka ba paya. Tozala nango te eza mboka ba paya. Mais bino bozana kati ya Congo 22 ans. 22 ans na mboka na mo bozanga papier 22 ans. Mawa. Dida Elindo. Bonsoir mon frère, on raté souka un événement. Rideka la grâce à vous. Yango Félix a causé jamais pardonné na peuple congolais. Il faut qu'Akato Boma Félix Ingeta
mabele yo kio ride kala grâce mo pepe yo kio papa ingala biboye Tshisekedi Akimi Paris Akei na Aubervilliers merci beaucoup ils en a 93 ans à 93 libanda à Paris merci beaucoup c'est un détail très important président de la République mon côté yambaka yé na banlieue parisienne ouais ça c'est très important merci yango na bandeko boko makanga na relayer yango bayambi na banlieue parisienne esika ya bavoyu ya bayanki ya bandibu parce que bakanisi kuna nde tokobanga tokosafu baya muke donc bakanisi nde ngwana la première défaite deuxième ndeko na ngai papa Eric Albiboye 2 à côté na porte de sortie oui à Doussoli ça c'est vrai Félix à côté na porte de sortie ba côté na nenga sima batutu bomoni na salle ne batondi wana misusu bayaki avant makasi misusu ba côté na sima parce que entrée principale yaki bloqué d'ailleurs balabala na journée mo mbabis elekite voiture elekite et le côté leki voilà abi a côté na nzela ya koyiba oui à côté na nzela ya koyiba bokoyo kasango bien sûr merci beaucoup Deborah Mpemza lobi boye tokoya na Kinshasa te mais na ba village natal na biso ingeta mwana mvuluzi Boania Milongo Lomba à répondre au Marc Abanto ABC yo za normal te yango okomi na ba Rwandais partenaire na comme si ba Rwandais partenaire na yo ouais malheureusement bazande nga bali ko comprendre te peuple ya ndenge nini nzambe na ngana bana monoko nini po boyoka bokechwa yambo quelle sorte ya peuple hein Deborah Mpenza seka na mama omeka poko défouler zo sala moi passé Deborah Mpenza bibe oui c'est vrai Chilombo Bololé mabele yo kibino lola yo kibino Chilombo Bololé voilà Milongo Lomba biboye Mundele alingi Félix te atana Belgique Mundele tinda ki peuple ayoki saye Félix Soni mais oui ndeko na bala bino makambo oyoyo parce que naza na kati ya organisation même na Belgique Mundela yebisi biso bovanda calme bocha mbulu te tokopusa bino pembeni ya porte d'entrée bokofinga bokolobana ya koyoka Mundele na Belgique lelo na Paris Mundela yebisi biso bokende tikuna mais vous avez notre droit de une autorisation à marcher vous allez pas droit de manifester kuna te mais Mundele a fongoli biso couloir ngabe couloir humanitaire a fongoli biso couloir bokende mais bolinga ba drapeau soki bokomi kuna bobimisi tala ndenge kimbangu asalaka makambo na ibandeko tala nzambe ya kimbangu ndenge asalaka mais nyonso na bango ba ils étaient surpris tant ba yekito yekuna bon bébé ka to yeba te to sutu kasi bandaki na ba direct Mwazankola Willy oyoki yango ya bien Taliban il fallait na zoyo bato ba beta mi fallait sala yo Mwazankola Willy munoko tsaka na Facebook ngoko na vrai likofi ya zolo na silelo oyoka Willy benga ba yebisa yo Esther de la Grâce mama ngeli wapi Osman Azafi aya cour des grands ouais mandé doka sabi boy ba français songi ya grave je vous jure oui c'est la vérité balingi Félix était balingi était Mundela lingi était mais c'est sans diplôme ah oui amen et c'est de la grâce la mobangue Ridé Kalaga sabi balingi Félix était mais oui ça c'est vrai Papa Eric Abiboué, mon cher, Luka Tokutana, Ngai Papa Eric Nazalina, Rei Didero,
Réli Diderot, Paris 12e na yebi yango. Problème ezate papa na ngai nga kokuta na pona mama mboka na problème te. Na pesaka numéro na ngai bato bayebi yango. Bato baza libanda ya France. Vous pouvez m'appeler 0033 7 68 99 86 91. Na bandili bat baza libanda ya France plus 33 7 68 99 86 91. Benganga makambo ya mboka. Kotisanga na WhatsApp moko yebe ezali important ya ba groupe. Ozali ya bien na WhatsApp, pas de problème. Mais batoza na France, benginga na 07 68 99 86 91. 07 68 99 86 91. Tozala pona mboka. Oyo pa monika obenganga finga. Na ena signalo ke na finga fort. O finginga na fingi yo. Nga kena na ngonde ngwana. Umkena nga likolo na keno likolo. Okena nga na se na keno na se. Oye na ba insulte na ko fingo koleka. Coup sur coup. Kokanisa te soko uza na fasito finga nga na telefone. Ke nga ye na relax. Ke nga na laksa wa bonne manière te. O fingi na fingi yo. O lobi mabe na lobi no mabe. Nga ke na ane ngwana. Ka nege shadar alobaki coup sur coup. Parce que bino batan liban. Bo kanisa ke bino ne boyebi ko finga. Bino batan liban bo kanisa ke bino ne bo ana monopole ya vérité. Omone ka nenge inos bia lobia. O timbi batimbi longa sika o fingi bafingi yo. Ene ngwana. To kute na nzela. To betali makofi. Boza ebele. Boye bango na tambola maboko pamba te. Na mobali ti. Na tambola maboko pamba te. Ko se trompe na ote so boza ebele. Dubaki boye na mukongo mama pouf bobeti nga eloko mona kwei. Soki ata boza 4 boye liboso na nga. Na osolola bino. Na osolola. Mbuta DPK lobi boye eza ndenge wana ndeko na rekrite kaka ndenge charge ya portable na ngai esilaki avant nde balingaki bazwa ba image. Ah oui. Bakasi to okosa bango. Les bienfaits na bino, les sœurs de la grâce. Babi libala wane kozala na plage ya Mwanda. Na plage ya Mwanda. Batu na teso eza libala nani. Na plage pene ya Mwanda. Donc bandeko nanga merci beaucoup. Vanessa Lomboto. Na lingi na yebisa oboye. Kolanda ozo yoka wana te. Kolanda ba video zo mona na kati te. Oye Salam Léo na Paris. Du jamais vu. Le média international obele yango. Mais Vanessa yo lokolo solana Félix yebisa ye. Tolingi justice. Toboy ba criminel ya Lamuka, ba criminel ya Cash, ba criminel ya FCC, ba criminel ya société civile. Ba teleng ba tambola na Congo, c'est comme si ba ebelo côté ba innocent ba kota la prison. Yo solana Félix yebisa ye. Nous voulons la justice. Ingeta bandeko nanga na lingi na kata mena mona bato bazokota bandeko bazokoma mwena kata kote zate manendo kasi ko sekate na ebisi yo Vanessa bibo luvunu na beno ouais luvunu na beno kuta na biso moyebite tuna ba yebisa oti o chura mboma
o nani boye moko tabimisaki elongi bango tu coin mwana kati eza te bozokomela ngai bolingi tosolola d'accord temaki demain je travaille l'après-midi pour homme eza te Rebecca la gratuit Ramboma PD Akimi baza te et cette délégation oui merci de Laura Sokoko ah il y a Laura Sokoko bandeko nanga il y a Laura Sokoko abimisi $7,000 presque 4,000 et kena bakwanza tezongi boye 5,000 euros pour na biloko yo na ba drapeau et puis s'il était monsieur Zoya donc la hiver ba bonnet Zoya moi ba bonnet ya Laura Sokoko merci à Laura Sokoko inoubliable tozanga ki mutu loko ya Laura Sokoko po komba wetele maboye nzamba kimbangu merci na ya Laura Sokoko lelo mukile ezalaki na couleur ya drapeau ya Zaïre merci ya Laura Sokoko Victor mwana mboka biboye bongo Jean-Marie Lukulasi papa o mama boko mona bato wana wapi na biso bino ata moko tabimise longi ata kengela boye ata moko te bato tu mona batsaka minoko wana ba Claude Pires ba Pacheli Mikobi ba Martin Sali ba Lucien Ngando ba Tchura Mboma ba papi soki olenga ba ata moko te abimise longi boye ba Bogisi Bompema ba Maître Dona journaliste ba Jano Kabuya ba Didi Dipumba ya Congo France Kolabo ata moko te abimisi Zola Loba moko te bandeko nanga mwena kati eza te bozokoma yango nazotanga mutoto mania malabi boye wana ezalaki pouvoir ya bamvuluzi nde elataki bapolisier je vous jure policier français po bapusa biso pene kuna bandeko nanga vous savez eza biloko mosusu ntango tooloba yango tozoseka me mwana kozwa grandeur ya likambo ya te biso na poto esika bosengi manifestation te bapesa yango te soki bopesi bino droit ya komarche te boleka te mposo babloke babloke me biso lelo kokamwa rendez-vous ezalaki sit-in ezalaki marche te boyebi yango ezalaki sit-in sit-in eza marche te sit-in ezalaki bokoye esika moko bokotambola te bozoloba bozoyemba kaka wana esika moko ezalaki sit-in mais nzambe akimbangu ndenge asalaka ntango toyoki kaka bato akati kuna babengi biso tata place boye bapesi biso vraie adresse mbala moko na telemi bomona bavideo ezosekele ngam na obenga bato avance tokende boye tokende mama mbila ye asoli na odombo na nga mais vous allez où là? Non, 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 nous continuons toujours la marche. Mais pour aller où? Vous n'avez pas l'autorisation de marcher. Oui, bien sûr, on n'a pas l'autorisation de marcher, mais on veut juste rejoindre nos collègues, nos amis, nos compatriotes qui sont de l'autre côté. Mbilabi, de l'autre côté, où ça? C'est en porte de la chapelle. Mais vous partez comme ça, porte de la chapelle, c'est à gauche, vous partez à droite. Non, 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 on va les rejoindre là devant. Mbila comprendre, Mbila biso, écoutez, Bokeniska Bokena Sale wana, mais Boulinga ba drapeau. Du jamais vu. Et beaucoup yoka obakoleka baloba n'importe quoi, de blabla. Félix akoti na nzela ki tubu. Neto benga na Angola, bat bakota Angola na nenga fraud ki tubu. Aye conférence anga ki tubu. Bango nyonso babimi na ndenge ya kitubu
Et en plus, ce que remarqué en Belgique, en France, par rapport au Nenga qui en Afrique, l'Afrique a Kindeni, ou a commis na Kenya, na Namibie, à Kouva na Penda Boye, ba Congolais ba vandi kuna en face, yépe koto yo batili mesa, tranquillement, zo ba bazo poser ba question, bazo bandela, bi, ça se mettait ma boko, ah en Europe et salamité. Ah wana Europe et salamité bandeko. Na Belgique, tu as moi tant moké. Ah ouais. Le message fait, je crois, 40 minutes dans la salle. Mbarama ko pa abimi na nenga kitubu na nenga sima baki mesiye. Yo sommes na président de la République azoya sans gyrophare, sans cortège, sans ba motard ya cortège, bomona ngwapi. Président de la République azoya sans motard, sans gyrophare, sans cortège, kaka ye moko na voiture na ye, bomona ngwapi. Bandeko, je suis fatigué. Nango ça la vidéo moulaïté mais bon. Le lezaki exceptionnel, Aniki Teme, bonsoir. Et c'est de la grâce, oui, bah koti akobo mama. Bah bien sûr. Matako sabinote, personne à côté na porte d'entrée tant aux arrêts que la moutoute. Moutoute a bien boye toko banda ko infiltré bango kaka boye na makambu po. Tote kaka bango, ba référence na bango mais oui. Jenny Fouti Okafor, cette femme de fer, Jenny Fouti Okafor, ah non, t'es grave. Ah, t'es grave, t'es très grave, Jenny Fouti Okafor. Non, toi, n'a évité dans le banini. N'a évité. Jenny, au moni, ba traître ba kenda ki, fala ki ba kende. Pona batoloko la yo na ngai toza relève ya combat oyo. Merci beaucoup Jenny. Ah ouais, bande kona bosani. Présence à Jenny et ngana le beloko moko très important. Jenny Fouti Okafor. Cette dame au bon mot na continue direct Jenny Fouti Okafor. C'est une géante combattante. C'est-à-dire parmi bana oyo, bana ba côté yo. Ayebi via Kinshasa te mwana ba côté yo. Mais à s'engager, c'est comme si femme, azali femme mariée, c'est-à-dire en église à l'Ibala na été, mais azo risqué makambo belé na l'Ibala na yek pona makambo Congo. Akipe ndaku, akipe Congo. Pourquoi natangi kombo na ye? Lelo. Jenny Fouti Okafor, lelo. Na musalo salaki na mama Mongala. Na episa bandeko, bo récolter 2400 € pour la générale Yakotumba. Na marche à lelo, notre sœur, notre compatriote, Jenny Fouti Okafor, na mama Mongala. Jenny, combien de kombo ya papa kozala ki na yango komona kaye, s'il vous plaît, kombo na ye. Ouais. Bah récolter 2400 €. Ouais, fallait te rebukaye. 2400 € pour la générale Yakotumba. Bokomona na boko to TV, boketwa yambo, na mama Mongala, bakosala vidéo, nengo okende pai général Yakotumba. Boko lukanzele ko kende boko zwate. Boko lukamutako tina mbongo boko yebate. Ça toi bazo bate to yakol sur la TV. Mais merci na diaspora 2400 € na marche à lelo sans compter mbongo ya mégaphone to sombaki ya
wana kutu Jenny alingaki te alukaki on pas ya bato basangisi sur place. Quelle volonté. Vraiment franchement Jenny, merci, merci, merci beaucoup. Merci. Ah, dis d'aller de beauté moté Zahara. Et c'est de la grâce, yebisa bango libala ne kozala kuna. Ba ça la makuna. Donc ah ouais, non, merci, merci beaucoup. Ingeta bandeko na nga na ngina kata ya Rikini mi à la koti. Ingeta bravo, merci beaucoup. Bidalindo, merci à toi encore. Riki Nemiala. Et c'est de la grâce, ni yona Riki, tika e calme. Bonsoir, la bino nyonso, bandeko nangai, bonsoir. Na lingi na tika bino. Bolobini ni nabimato nabimate. Ige Masimango. Ramazani. Voilà, merci beaucoup. Na pese que juste journée à l'élo. Bato balware combat ici li. Marambeli ekili lo bape sa réponse. Bato balaba ke musique ezongi po Félix akome président makambe 100 000 lelo. Mark tabuzolo munene lokola mabundi ya ngulu. Lokola nini na kotanga te na boyi. Na boyi. Donc bandeko na ngai bao balobaka ke combat ici là. J'espère que bate ami. Salut, salut mon frère, salut, salut. Na ebisio is à danger. Plus de 2000 personnes. Mais malheureusement, ne autour de Awa. Ba Taliban ba Zoki. Ba Taliban ba Betami. Ba voiture et Panzani. On n'avait pas le choix. Peut-être tout ça est la forme et force ba koyo kabiso. Ngata na lobaka batamu na aventurier. Il y a les gens qui me critiquent. Na ba quoi ma personne au tamula. Ah ba combattant combat ici là, ici aussi là. Mais lilo, je pense ba changer ma lobala bango. Ingeta ngana bimi kete Natalia. Bonsoir oyena reta. Voilà, milongo lomba conseil yo. Esther de la Grâce, maman Ngili, moi c'est à Mwindo. Moi c'est à Bois Noir. Merci beaucoup. Nangina Kata Bolobini ni Chango RDC la Mouka Ingeta, on est ensemble. Sorti 15 télé, bonsoir. Bengangai, Esther de la Grâce. Benganga, s'il te plaît. Bengangai, s'il te plaît, c'est important. Son asile sikabo bengangai. Voilà. Mtoto wanyama biboye. Finga bango na rythme ya coup sur coup. Ah oui, papa. Nancy Mazeba tete okenda wapi makame salami lelo zalaki wapi Nancy. Nancy Falomona komba Paris ezalaki tombe. Omona koma Paris ezalaki tombe na ebisi bino. Événement où il s'est en 2017 pas héritier Watana Biango là. Oui, mutota maniema na pesi numéro nanga. Mutako finga ngai ngala fingi na baneli numéro nanga plus 33 768 99 86 91. Dani donc numéro nanga na pesi benga ngai uzana problème tout sur la masolo ya mboka plus 33 7 68 99 86 91. Pour la bande boza na France ezali attendez mutade bekabi batali baba kota ki na sali wana banda 6h du matin ceux qui kaka bayaki na air oyo biso tozalaki wana nde balinga kokota te. Oui, banga bakota te baba sala mpiaka. Banga basala mpiaka parce que bayaki avant bao baye na rita bakoti bango na porte de sortie. Na opesa numéro na bosa nte na rappeler bino
Triki nemi ala biboye ba taliban baza miyibi lokoso ya bokonzi. Exactement. Voilà. Et c'est de la grâce. Yo koti miti frappé au benga ce qui monsieur Sili. Alors, mandendo kasa boye surtout yezo bazoba moko boye ba muscle ya bazoba. Sauf qu'un sabi we beta li solo ya lelo. Ah, sauf qu'un snabandela li sous bande konanga. Oh, je suis fatigué tala mis nangai. Nazuba lacrymogène ebele. Na bande na sina utolo bango ah mutaninga yo kango abande la vidéo please. Please, please, please. Please, please, please. Vraiment please mutalinga yo kango abande la vidéo a oyoka. Na mukuse ezali ke marche o esalami lelo ezali réussite moko incroyable. Nazolo bango te parce nga naza pa organisateur. Boto na mutu nyonso azalaki na marche. Boto na mutu tu oyo azalaki na marche koyebisa bino. Bato babima boye na komba oyo ezalaki na 2017 makambo héritier. Point barre. Et nayebisa bino susu ke conférence wana ya raconte wana ya Félix et Salami parce que ba trompaki biso na adresse basali ba fiche ya lokuta ba publier ba WhatsApp. Or oyo batindelaki bato oyo bazwaki ba 100 euros ezalaki même adresse te. De deux biso ntango tokomi la porte de la Villette bango déjà na batongo bandi akota na salle bamikoteli déjà. Donc mpona bango boloba bosala betali bango te bango l'essentiel Fachi apesaki discours na ye ekobima na bango mingi basundoli bana. Je vous dis la vérité biso kaka ba oyo po bana ba bana na biso to récupérer bana to pesa na boko mbila ba voiture panzani ba tata ba mama ba na ba koko ba betami ba jeune ba betami basi mibali ba betami ba voiture panzani na ninga mukete oyo azokanisa ke oyo nazoloba naza po exagere. Soko yebi ata mutu moko akendaki marche tuna ye makambo na oloba ata na telefone ata na bosolala mutu nyonso bi akendaki marche yebisa bango peuple mokonzi wa Israel bi lekaki boye soki eza lokuta yaka na miri na nga loboko oloba. Voilà donc merci na bandeko Nancy Maziba, merci à Laura Sokokone Makambo, Nancy na Ebisio, 1200 polo, 1200 polo. To kansa ekoti kala to bomba ngona raconte makama ambassade ya Rwanda ekokite. Ekokite. Bon imaginez si to beto ta polo ne fût qu'à 5 dollars et 5 euros. On nous tasse mango 15 20. To te ka ngona 5. Donc to za combien? Ya Laurent Sokoka boya ki makambu ya koteka. Ya Laurent Sokoka boya ki ataki plus de 5000 euros pour na makambu. Papa Eric Abibou, je n'ai pas vu Félix Tshilombo tenir un meeting à Paris. Talabia bango bapoli bango bapoli baye ba cavalier ya mutu tango ayete metango akei. Ah oui? Félix a fait ce discours dans la banlieue parisienne et puis dans la monarchie. Tondi maye wapi tobo maye puis donc on a tchaki tembe na Mobutu alota continue la victoire de Sereta bogo yanga noa boyo kasango oui bande kunanga donc nazo ngana kata me wana kata ezate mande na lobby boy félicitations na différence bosali na couleur ya Zaïre superbe ingeta
toboyi drapeau ya ba Rwandais, toboyi drapeau ya ba occupant, toboyi drapeau ya makila, toboyi drapeau ezo bandeko na biso, drapeau ekotisi nzala mbula na mbula na mboka, toboyi drapeau epimbela ngana yo identité ya kozala congolais, oyo epimbela yo carte d'identité, toboyi yango, tolingi drapeau oyo yo epesaka biso valeur, oyo monde entier banda ekobanga biso, oyo partout banda korespecte biso, oyo bapays ezanga ntina lokola ya babraza banda osakana na biso te, oyo bapays lokola barwanda bamboka ezanga ntina banda koloba te. Rikini miala lobi boye président protocolaire ya Kanambe Messi 15%, RCK M23 ah oui je te confirme. Mtota manya mabibo longonya na ya Laurent Sokoko po komba esengaka ba sponsor ndeko na ngai tala to sali boye na makambo ya komba oyo pona boso meloko boye na komba mutu motanga misambongo esengaki mutu moko ya tambongo na ye ya Laurent Sokoko nde makambo. Merci encore ya Laurent Sokoko komba ezi force akosakana te tozanga kutu mbongo to blokaka ba musique wana to bloka ba politicien ebongo na mbongo boyanga noa tozali awa longonya oui mali longonya voilà balala kina sali batali ba ebele bazale kuna na sima se bateta boye batelizo ba bebisi komba na ye kaka boye likolo ya Eliezer ah ouais ah oui et na zebisa no bande ko pacheli na tonga zo benga ngai asala neti ba menace moko stérile que waiza vioza ko organisateur bo contrôler bat na bino makama ba bange za la te ngasi otozo yoka na oto ko sala comme ba je to zanini ozo senga nga tozo tsa ozo pesa mibeko excusez-moi ozo senga tozo pesa nga loi na ebisi je ne suis pas là pour contrôler les émotions de mon peuple non. Esther de la grâce façon obeta ma karaté là donc na ebisi pacheli que je ne suis pas là pour contrôler les émotions bat bazana kandawa oh bon mais tête autant nga psie tozoya na ebisi tozakoya mais grabel batalo gypsy là et petite sœur propre excusez-moi réseau Milongo Lomba, thanks and bye ingeta. Merci beaucoup bande konga pe fona kata me batwazo kota mamisa lombi kalom mase propre musala to salina na dadinga nga nenga mukiete. Je vous dis Paris tombé. Il faut na bima, je suis fatigué Deborah Mpenza na kolala bien pour na vidéo oyo na seki grave ingeta maman nanga Deborah Esther de la grâce à vie à solo ok merci. Claver et Moufalme, debout congolais, oh là là, nakanisio lelo. Claver, il fallait ça, le monde m'a salami lelo, il fallait ça là, je te jure. Soko zala qui m'a salami lelo, ngo zala émotionné, nga ko lela. Nga ko mona comment batu babimi basi mobiliser na se ya mbula. Ngo zana idete. Na yebisi yo Claver, tu n'aurais pas eu ya idée. Makambele kilelo. Riki albibo ya yelo kola Kagame awa na London à côté na toilette. Ah oui hein. Nandenga sima. Martin Sibu bonsoir. Bolingi tena kine gaeli mutombo ngalola. Bonsoir. Batu ya Sony lala papa lobi musala oui lobi nan après-midi. Après-midi, mais bolobini ni mutoto manya mabila diaspora congolaise ya France ne tombera jamais. Félicitations bandeko bautaki Belgique ingeta merci beaucoup. OK, bon on a mon fanatique parce que ma solo ko tikala ko silate. Ruben Mbappé que ingeta
Deborah Mpenza, bravo. Numéro, Batnos Benga, Robenga. Crazy, ok, Bazama Bouma, ou je sais pas moi, de quelle langue, je sais pas. Mutoto Manima, bravo Jenny et Maman Mungala, merci beaucoup. Basali Moussala ya Makasi, Maman Jenny, Jenny, na Maman Mungala, na Papa na Biswana, to récolter 2400 euros pour la générale Yakotumba. Et puis na ba aide musu toko sangsa, toko soutenir bana mboka, parce que bitumba na biso, tant baboke buna na terrain, bazelaka biso moko nzoto na molimo to kitakuna, menzoka, nous sommes aussi représentés na terrain. Mais général ya kotumba nde makambo essayer de la grâce, ah oui. Nadini essayer de panama na luka ki na moniote, mais j'espère que ozaki na biso na molimo, pozali mutu olubundelaka. Ozaka compte anti-valeur aussi. Mandin doka se revoir na Tikibino. Ciao, ciao. JBS, JBS. Désolé au Benga Kinga, na plein combat, na plein donc marambizaki, il y a grave, il y a grave. Mais bino bato Canada, boa musika na moni ki boto koti na retard. Il faut na bima, lobby kayu. Na koti sindenge nini combat. Ah, mais moi na bandelezate parce que na komi na suka. Na zui 1 heure du temps lobby musala. Marambibela au la livre on a paiement. Donc moyen à continuer tant au césalité. Je t'en prie Nadine et ce Panama, pas de souci maman. Donc bonne nuit à tout le monde, bonne nuit Déborah. Mon frère, que le bon Dieu vous protège, merci beaucoup. Partagez la vidéo. Oyayebi accompagne te abandonner la vidéo. Nazo lancé benga on ina lancé na bande langwa wa na bosani pona bato balanda kite bolanda. Merci Ribin de rien, je vous en prie. Tété, bonne nuit. Papa Eric Ngala. Papa Eric Bengangai numéro Zawana 07 68 99 86 91. Bengangai pour mes alités. Boutou, Malamu, Nabino Nyonso, na Congo, Europe. Bonne journée, na Isa Yazi. Ingeta, Ilobine Konanga Mutota Manyema, Ingeta Bandeko Nyonso. Voilà, le beau sala live, voilà le bino sala live, merci beaucoup. Ok, à plus. Natiki Bino, ciao, Ingeta.